Voilà, bande konangai na sali moi vidéo oyo ya moi muke pour na ozobino temps belete parce que naza na boulot na oti ko soit confirmation ya la police. Na lobaki na kolobango te avant tozela. Na oti ko soit confirmation ya la police. Bokota ata na website na bango oyo bazali koteka ba ticket. Bokomona ba longoli yango. Dans la Brixton Academia et loko moko ekozala te, c'est-à-dire concert ya Fally eza strictement annulé et puis Fally akoki ko betaka sous concert awa na Londres te. Na confirmer ngo pa na bino na po naza na crédit na mingi te kosila mais na confirmer bino que concert ya Fally eza annulé ou eza London zone rouge. Concert eza annulé mais biso to kozala kaka nde ba mbila lobi boya na bino kutu te. Mais si ko bazoko landela Brixton Academia na ye Fally parce que bazwaki déjà annonce wana avant mais ba koma ko teka siko ba ticket siko anti fraude ezo landela bango siko. Donc pourquoi bango ba défier texte au police atindaki ya liboso que concert eza annulé mais bazo teka ba ticket mais Brixton siko abangi makambo abimi atike lengo siko pa na Fally. Donc na bango na ba producteur na bango et là, les gens bangi basaini balongoli nano ba canceler ce que eloko wana ba komi inenvailable soki tembe bokota na place ba somba ba ticket wana bokota botala kuna eloko yati. Donc concert ezat o eza London o eza parité o eza London. Donc concert na confirmer bino que concert eza annulé mais na ndenge ya bomeseno toza lobby na réunion ya munene na Selby Center. Lobby de 14h à 16h tokuta na Selby Center pour na réunion à munene poto la sabino ke biso toa toujours makasi toyoka ki ba lobby ke ba combattant moko ba anti combattant o bazako luka ba congolais bazo luka ba congolais na lobby yango bien bazo luka ba congolais ba beta bango c'est ko biso adresse na biso tokuta na lobby na Selby Center o yaza mobali o alobaki bazo luka biso aya lobby na Selby Center akuta na mibale ba congolais bazo ba osala kuna lobby. Pondé babi banda o lukaka bato sona ba boîte nous sommes des responsables to traîner na ba boîte ite mais to pesi bino adresse biso to kuta na resa yango wana biso na bino to zaki na adresse fa to kuta le 28 mais lokola déjà basi ba annulé yango nazo garantir bino ba annulé yango ngala ya na loba mamba pamba te na loba o eza solo concert eza annulé lokola concert eza annulé to kuta na bino su côté kuna te soki bino bolbi boza bato makasi bo pesa biso adresse na bino place bino boko la conférence de presse bobenga yepe Fally yango aya na conférence de presse boko mona ndenge masse ba congolais ekozala poto kangana bino na bango. Donc concert eza annulé bobo sala bino ba komi na problème siko fa zongisa ba mbongo ya bato. Donc on azo sinale bino za molobeli ya ba combattant numéro 1 na kata mboko oyo ya na passer bino message na passer message à pam bate no kezongela nga o ikango loba ndenge nini nazo bisa bino avec ba preuve que concert eza annulé. Kala mingi te samedi tokende kuna tokosola donc ikopana bino nyonso tu na mai po awa o tolingaki tosala awa elekai kutu o eza France mais tebisi no likopa nyonso tu na mai donc botindela bandeko nyonso tu bokoze bango ke concert eza annulé et puis awa ezaka te ke soki annulation wana ndenge mbila asalaki bino na France kuna ono annulé et puis atindi bato awa ezaka bongo te po bantitero bakodeplace te baya wana sans que et maman bango ba bénéficier na mbongo te so ba lobi annulé soki yo tietembe o betisi yango Patrick nanga Patrick Mandiki boaka déjà message yango déjà concert eza annulé Sadam Keke na moni okoti mais concert eza annulé souci eza trop biso to lobaki ke biso to kozwa décision na kombo na bino ba congolais na makambo bino bozo comprendre te biso to kozwa décision na compte na bino o lingo ou pas biso to kozwa décision na compte na bino ba voix na bino moi muke botika ba concert beta ezali ya ndambo mais biso toza tellement organisé to kozwa ba décision na kombo ya ba congolais nyonso tout ata to groupe ya bato nde bolobaki groupe ya bato mais to kozwa décision na kombo na bino soki bolingi to soka décision ensemble boyaka na ba réunion wana to kutanaka eza mamba corona te Sadam mamba corona te eza démarche autre bandi yango depuis kala bobandi si hypothèse ya corona eza mamba corona te biso to lobi kutu mamba corona kuna te to lobi ka to laksi ba image o fallait asaki buzoba o elekala na France nde yango to apu yango eza mamba corona te yo lo ba concert beta na ebisa bi ke concert eza annulé o eza London zone rouge
et puis na garantie na bino ke bosala kana ba vidéo na boité tango biso ba décider na bino to lobi na po biso to ponama po to lobela makambo na bino o eza na se o bozo comprendre politiquement socialement biso ba to lobela makambo na bino bozo comprendre alors concert eza annulé merci vraiment na toute l'équipe technique po to baki ba administrateur bazali ba petio balala o ba blinga bouté sala mateto zaki na bango ba colonel Ngando et force no so tout o esalemaki tokokuta na lelo lena lobby samedi o nyonso to azaki contre ok bino bozwa ba décision bino bozwa nani soko lingi to mona yo na Selby Center wana nde tokoyo to sala entretien mo bien poko lobaka na internet wana lobby yo mo na kwena yo maatro yo moto lobby olingi obundisa ba congolais biso toza samedi oyo tokozwa kuna poto arrêter décision lettre ezali oya police confirmer que concert eza annulé mutunangai na Genève na yebite soki omonika komi depuis Genève merci namoni yango concert to baby sango de Cécile et puis fali a komi mal répété ti même tokozongi saka maramba concert awa soki to lingi fali a koza toujours suspendu a koza toujours suspendu po to lobaki tour oyo tokosala sous ba publicité te olingo beta concert tokosala sous publicité te mais tokosomba ba ticket comme ça yo motoza producteur soki nini oko beta manakati na ndenge moko sakana te soki tembezali Moïse Mbiye moto ya leki on impact na population ye wana concert neza annulé siko tokotala siko oya yo nan yo tokotala oya yo makambo no siko toza yo tolobai tokolobela ngo mingi te mais yo tokosala ngo système ya tokofuta ba ticket tokokota mon total asko bato ba défendre na kati en tout cas merci à toi nazana boulot boyebi kaka donc force à boulot na nga na passer no poza good news na tongo tozwi mbila bibo fanda na bino mais tozolandela bango parce que bazwaki lettre ya police communale que concert est annulé mais bazo continuer toujours côté ka ticket donc baza obligé siko fando zong sa bato mbongo ezalo kwa neti fraude faut pas continuer sikoyo ko zong sa siko mbongo donc merci à toi vraiment London ekola la te place bino bozali ba père ba responsable ba nini tout good news mais bola la ka te po décision to arrêter ngo nde to sala na tour al boso ba pesa ki biso confirmation mais to nde to kutana ki to délégat ki sikoyo staff technique ba sala ki wana batala penda porte penda barré jour wana ndenge pe to sala bana mai musuba ozala mo ba carte dans le parage biso sikoyo to fandi sikoyo na kati ya nini na kati ya karto to benda ba image na musika to la samnege awa eza falite eza London eza falite eza London eza monde combat kombe bandaka awa bo contacter ba Bruxelles ba Paris oui ba sala be fort na bango to moni ngo to sepe na ngo makasi mais oyo eza London concert eza annulé merci à toi na zongeli boulot po eza era boulot atose bon boulot oyebika ndenge salemi masolo kitoko babandi ko changer langage bakomolo ba mamba corona eza mamba corona te biso to bandaki yango avant corona tant baza ko teka ticket ba eza corona ezalaki eza la corona ou pas biso to zui victoire que concert et kozala te concert eza pété bango batali mamba corona te batali impact makambo ele kanaki na France ndenge bana mai basalaki entretien na France. Il faut que gouvernement français et fout abambongo bassurance on a nous surtout ya bakar banini tout et tout bango batalinde yango biso pa na biso awa to laxina no bango pe to moni que provocation oye fallait azo sala fallait za popularité en Angleterre ba ibina ngo falite eza communauté c'est qu'on a communauté force à communauté zali nde na biso na communauté na biso moto ya za président ya communauté eza papa ngoma te moto za président ya communauté eza akis Papa Ngoma azali président ya association Oba Bengango accru. Mais muto aza président na biso na communauté o à travers na anglais. Ezali Akis Kituba. Vous comprenez? On a président ya communauté yango wana. Soko bo chetembe boko takaka na website na bango somba ticket soki ticket eza available. Boko ta siko pour comprendre que non eza annulé. Merci. Merci à toi. En tout cas, tu as un balasima. Pour nazana boulot, donc moi j'ai un temps pendant belé zate. Didier Malunda na moni okoti concert eza annulé
yo muto koma muta FCC concert na bino eza annulé malunda ma pire petit nanga mais okoma no muta FCC Saddam au CP là Saddam a CP il a changé maloba merci à trop Saddam Kekele les grands drummers mais au salve bien le changer ba congolais ba changer rapide au changer non seulement bien ingeta concert eza annulé muto fandi calme pour boulot moko petit alinga zwango a na Londres awa tant to zoika fuiti ke azana esplanade to lalati 4h du matin to luka petit wana mais tout le monde a dit bato makasi te go balo ba yene na kati boy petit jouissance yango to lobi ke bato asima wana merci à trop chico corona ou pas concert les annulé ça c'est bien tous on a besoin corona ou pas corona est comme hypothèse na bango corona est comme na makambo wana te ozomona et puis so ba di corona kasi fête ya kenda eza le 28 journée ba mama eza le 28 ba nila ngote ba nila ngona mde ya soki bato ba telemeli ba biloko wana mais le roi batelemina ngote biso toza na communauté eza bien organisée toza wana pona kotala bino ba membre ya communauté na biso ndenge boko vivre sur le plan politique sur le plan social bayaka koluka ba représentant do ba council ba benga ba council na biso awa ezali Akis Kituba non Papa Ngoma aza na kati ya ba activité sociale oyo ya biso yango aza akri yango mona raye mingi a s'intéresse na mambetali mutu akufi mutu nini mais ba décision likolo le roi ba makambo net il fallait ocha mutu boy to kontara ye pendate pour ko changer d'impact te to kontara na été mais to yebi ba importance na ye c'est-à-dire ceux qui mutu akufi to contacter ayebi nda sa sensibilisation na banini les restes to za na besoin na ngote merci à trop natiki bino pour l'ensemble boulot bon panza déjà message yango déjà mais boye bisa bato balobai ke baza anti combattant balobai ba luka ba combattant rendez-vous biso to ga to kuta na bango ezaki le 28 po to nga wolobate to nga to mona bango le 28 ba ya na concert pe batele matosa na bango sko bras de fer mais le roi ba royate biso to pesi bango rendez-vous to a lobby samedi to ko na Selby Center comme ça ba petio ba bimaki boya ko mona ke ba petio baza na force ya koleka bazali ba petio ba congolais baza na force ya koleka bazali comme ça beaucoup tana bango côté kuna bino basi beaucoup tana vie kanga et kanga comme viete mais ba petio baza na sima esprit mabe ba yebi bino te ke ba ko take bino sans blague bazali ba bota mpe na mboko to kotsa bango idéologie que ba concert wana za faux masolo merci à trop. Merci Chico. Comme il a bango. Na Selby Center, eza wapi, eza na Tottenham petit na Merode. Na Tottenham na Selby Center. Eza liste place ba Congolais surtout ba kuta na eza kuna. Lobby nde to la kuna de 14h à 16h. Bison surtout to la kuna. Ba onyo surtout ba zali goloba makela pampamba na tindi bino ga sika boko taka bobeta kaka otu Academia Brixton. Bokota na kati sikoyo. Talaka ke ngoso mbatike soko mewe so abike eza invaile boté yango na cancellation pour police anti-fraude d'abord na bango biki soki bozo konneka koteka batike parce que depuis batindi ya no lettre ya police naza nango awa so bozo konneka koteka batike bo kangama nde yango siko to bai to ko bimisela bino 10 000 congolais o ba koya place wana et puis na kata salle wana eza même pas 4 000 places mais to ngato bimisa 10 000 congolais o ba koya na place ya police amone eza boulot et puis Brixton wana terre ba noir boko stopper ba tondeni boulot petit ngo zwango ke ba na Londres a jeté biso tozo contrôler communauté o lingo ou pas voir nos amuke ndeto lobi biso to contrôler bino na makambo bino boye bangote to contrôler bino bo moneti virus wana sikoyo ba lobi yango siko eza na kata e comme na kata Congo or que eza faux masolo totangi yango na news hour balobi na Angleterre soko lingi volontairement ba injecter yo aux injections pour la protection ya virus wana bazo futa mbongo siko so eke na kata Congo wana zanine et puis na tindela bino vidéo avant mundele mo balobi ke biso to kotsaka ba maladie wana na nko to yedi ke kuboma na bango bato mais pour maladie panza na rapide to pesaka bato ba vaccin avec vaccin maladie ko panza na rapide ba sida ba biloko nyonso tona ezaki créer na ninga lokuta corona e bimaka na coin moko boye et si la pe impact na oka na coin moko boye
bato bazo comprendre yango te. Ba corona wana ebimaka na kata Congo na coin moko boy. Et ce qui la peine à coin on a kaka. Bato bazo comprendre yango te. Et puis Mundela Zarani soit sali plané na suka alobe bino vérité habita la plan na eza boy. To sala ki yango boy poto kotsa ba minduki balobi yango ba kotsa na Angola, ba kotsa na Zimbabwe, kaka na lisolo ya ono sida. Ba créer loko na bango mais po eboma bato. Et puis bazo est-ce que boy bi ke ko boma bato bi ke oui, to be ke boma na biso bato. Est-ce que bino boye bango na communauté yango? So biso to lobeli bino te boye bango ndé. News wana oye bimaki na métro. Est-ce que combien de Congolais basi batangi yango pe bapandi sango lokwa ndeto panda sango? Boye bien monté hein. Merci en tout cas pour to garder comme ba unité boye bikaka. Donc o biso to sala ça yango to lobi ki to ko zwa décision na place na yo. Ata yo zate to ko zwa décision na place na yo to sakaka. Po biso c'est la communauté. Biso to simbi communauté. So to bunda po. So bundi se kanga obundi se communauté. Po biso to lo ba intérêt personnel te. On s'en fout avec musique à Fali, na bani, na ba faire bani et tout, on s'en fout. To ko binango, mais to lobi to lingi concert live te. To boyango. Bo bina na bino, to ko bina na biso nde to bina kaka comme d'habitude, mais live ban. Surtout obi ke Fali au BBC kutu masolo na France, au BBC na soki ba musicien bazaki d'accord na biso, balinga ba zongelo mais moi na mayo solo mabe. Si vous avez une chance à Solana, il y a une chance qui est précédée dans la démarche on est sous-souté. Nazo tinde la bino kalamingite confirmation où il y a la police où il y a tindiango. Na tinde la bino kalamingite. Na garder comme ba unité, mais nazo tinde la bino petit dans Doudou quiz concert benda donc et koufi na ne puis petit on a il y a liboso tour la liboso na website no komba moto to tiaka e penda na liboso penda en tête. Mais où il y a tour penda eza mutumo akomelinga Esther akomelinga bi. C'est la vérité, Nazali na vidéo yango. Ok, d'accord. Vidéo o mama mindele wana. Mais beaucoup tande na website botala ke non. Pour na batu basi bakoti dia bata website basi bakoti dia rapide. Maintenant moko sozongela nga tekala ba ke non, ticket zo tekama. Ticket e kufi eza susute. Do ba kanyango. Et puis depuis on a ko teka ticket. Et les cas qui même pas 1000 personnes au basombi ticket. Pour demander Hollande mamno surtout. Et les gars même pas 1000 personnes au basombi ticket. Yamba zeko teka posa apertite mais boko zongi sa bambongo na bango. Police anti fraude azana dossier wana ke fo zongi sa mbongo na bango. Merci natigi bino ngana sa boulot pour wiki eza boulot. Alexis nanga ya break. Merci tokuta no balasima. Samedi na lobi samedi bato makasi boya tokuta na bino na Selby Center. Si réellement pena bozaki na Selby Center eza na North ya Tottenham. Oui. Pembe na stadium ouais donc so na White Hart Line. Ce qui au côté na balabala na au progresser lokola mutazo ke defensive park tout droit au komana mona cimetière eza na gauche na au côté na droite Selby Center eza ngwana otindi abno postcode kala mingite do boya poto la London eza zone rouge poto ba neto arrêter stratégie merci à trop na bino surtout to fidèle mbilinga ba bino ba bundelia solo to mona bino jour wana merci ciao